Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino sur arrestation ya Monsieur Martin Sali oyo bautaki kofieta mokolo mwalobi oyo azali na maboko ya bakonzi ya France pe azali kuna na kati ya Lubwaku to prison. Yango ete bandeko babolingo tozali koyebisa bino il faut boyeba yango ete makambo oyo bakongole bakomi kosala na poto wana ezali lisusu demokrasi te mais ekomi agression na ndenge ya kikulu na bandeko. Bino bozali koyebisa bato ete bino nde bozali ba demokrate. Bino bozali koyebisa bato ete bino nde bozali bato oyo bolingi ete mboka na biso ekende liboso po ete bino nde bozali komemela biso solution. Bino nde bokopesa solution po ete biso bakongole ya lobi to banda kolia 3 fois par jour pe bana na biso bakendeke bakelasi ofele ba makambo ndenge na ndenge. Mais ba comportement na bino oyo tozali komona awa na poto bandeko esi ebandi kolembisa pe bato mingi bakomi kolemba bino. Bandeko babolingo kaka na ndenge bino moko bomonaka ba information na biso oyo ya radio Zoomel 1000 tango topesaka ezali pe na bato mosusu oyo batikalaka indifférent te na ndenge makambo oyo tolobaka. Bandeko babolingo nzoka nde bandeko ya Kivu pe balandaka biso mingi pe ndeko moko atindaki ba message pe abengaki apesi message na Swahili pe ndeko wana alobi makambo nyonso tu ndenge ezali koleka na oyo etali bakuluna ya poto pe na oyo etali ba leader ya opposition oyo ya miniato oyo ya bakongole. Yango wana bandeko tokolekisa message yango mpona koitalisa na bino ndenge nini bato ebele lelo bazali kolakisa indifférence na bango vis-à-vis na bato oyo babengi bakon mbata na ba leader na bango ya opposition. Bandeko babolingo kaka ndenge balobaka ete butu ekoki koumela me ntango etanaka pe moto nyonso tu amonaka makambo nyonso polele. Pe ndenge balobaka ete moto akoki kokosa baye bazali koyoka ye mais jamais akoki kokosa conscience na ye moko. Oyo makambo lelo tozali komona epai ya ba leader na biso ya ba opposition pe epai ya ba kon mbata. Yango ete ebongi malamu bato bango moko bamonaka pe balakisaka bosolo pe verité pona oyo nyonso tu ezali koleka awa na poto na oyo etali ba opposition ya tina te ezanga tina oyo yango nde bato oyo bazali komemela biso mpona koloba ete bango nde balingi bachangele biso Congo na mikolo ekoya. Bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaka bino bomikosa te ke mboka na biso RDC ndenge ezali wana moto moko akoki koyena influence po aloba ete soki bovote moto oyo nde bokomona ete situation ya bakongole echange. Ndeko komikosa te po ete situation ya mboka na biso
ezala ba opposant congolais bango moko bayebi ete situation ya mboka na biso ezali situation oyo moto akoki kobongisa yango na 2 ans 3 ans 5 ans na mokolo moko te to a changer yango dans 10 ans makambo nyonso te koma ok jamais moto akosa bino te. Situation ya mboka na biso ezali situation oyo peuple nyonso tu il faut moto na ye sala moto nyonso tu a contribuer na implice na ye pe apporter une pierre na kati na mboka biso nyonso tu tosangana tosimba na maboko mpona kotonga mboka. Mais lelo oyo tokomi koremarke ete balider ya opposition na biso bandeko bakomi kobombana na cc na masolo ya bana ya kuluna na poto tobengi bakombata mpona kopuse bango na violence bango bazwi babombani me babiloko wana nyonso tu tosi toyebi yango pe kala te tokodemaske ebele. Lelo oyo tozali komona nanu image ya le Terminator ngbanda oyo ye penza asi alakisa oyo ndenge ye atindaka penza na cc mais bokomona pe tokobimisela bino tokodemaske meme balider ya IDPS oyo bazali na cc na kati na makambo wana oyo bazali koapuye meme baaction ya bana ya kuluna oyo babengi bakombata oyo bazali komema liti na bango na ndenge ya salite ya solo pe bamibengi balobi ete bango nde bademokrate. Bandeko babolingo mwana mobali oyo Martin Sali oyo azali na lubwako oyo bakangaki ezali signe ya monene mpona kolakisa na bino ete bandeko babolingo toyebisaka bino Radio Zoomel mil ntango topesaka information toyebisaka bino ete biso bainformation na biso tozwaka yango na ndenge ya bino te de bouche à l'oreille banini biso tokendeke na source tomoni masolo toyoki masolo mpe tomemeli bino toyebisi bino bandeko makambo oyo biso tolobaki ete na kati ya gouvernement ya France donc gouvernement français badelegaki quelques ministres oyo bakotaki réunion en huis clos oyo balobelaki makambo ya Stade de France bato mingi bazwaki yango liseki mpe toyebisaki bino bandeko bokeba po ete mbala oyo akosala erreur ndeko omoni Kinshasa bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko soko olingi oyeba valeur ya moto na yo na ndenge yo moko lukaka osalaka makasi mpo okoma na poto po ete oluka vi na yo mpo lobilobi osalisa mpe famille na yo soko olingi oyeba valeur nango sala kaka bozoba bazwa yo batia yo na avion bazongisa yo na banzi ete okoyeba sikoyo ntina ya valeur oyo chasse nzambe apesaki okoma na poto oli osala makambo ya malamu okomi nde kosala makambo ya babozoba kobebisa vi na yo sans le savoir. Lelo oyo bakongolais oyo barefula oyo bazali kuna na Congo bandeko bakoma kolela grave papa Botamba kuna na Kinshasa kutanaki na mibale bandeko makambo bayebisi papa Botamba akonseye bango mingi papa Botamba lobi omoni tango bato wana bayaka kokosa bino bosala boye bino mpe boza kosala kaka na loyenge tala sikoyo bozali ya na Kinshasa na bafamille na bino eske bato wana bazwi sikoyo baplace na bino ntango bozalaki na poto ya kotindelaka bafamille na bino bambongo batindaka mpe na bino moko mpo boservaki bango bomoni bandeko babolingo ndeko oyebi ntango biso bato mosusu babimaka mboka na ntango oyo ndenge bazalaki koloba ete Zaire ex Zaire bandaki kopela moto bato baluka banzela na ndenge ya bakaskase mpona koya na poto bandeko lelo ndeko bato mingi bakosala neti bai koignore baloba neti ke ondire Joseph Kabila nde akomi malheur ya bapeuple congolais or ke mingi bazali koyeba malheur ya Congo esika nini euta bandeko tomona bato ebele oyo babima mboka na ntango ya ex Zaire oyo bango moko babandaka koloba langage ekomaka ete mboka na biso Zaire eza likolo ya crique oyo bamosusu bazalaki koloba ete mboka na biso Zaire bateka yango kaka tokabola mbongo lelo bobosani lelo mpona kosepelisa papa na bino ya mikolo ya suka oyo bozali kobenga ngbanda le Terminator oyo bokomi kobenga ye papa na mikolo ya suka bandeko bokomi koloba ye
ete tango ya Mobutu ezalaki bien Joseph Kabila nda abomi mboka bandeko tango ya Mobutu ezalaki bien bino boyebi ba condition nini yo ba congolais bazalaka na yango na tango ya Mobutu banzela kutu ya malonga ezalaka te bandeko bumbu wana depuis ezalaka bumbu ti lelo nani yango asa mona makadam nzela ya makadam na kati ya bumbu boyebisa biso nani ase amonaka po ete na tango ya deuxième république bakontinue surtout bazalaki kaka te likambo wana ezali impossible ezali possible te wana nde komaki kaka balangage na bango bandeko bato boni yo misapi na bango makolo ebeba pendant 32 ans kaka na babumbu wana mayanzi ekota bango po ete zelo elekaki bandeko ozwa koniata makolo olati sapato me zelo ezali kokota na kati ya sapato ondire likambo mosusu mpe bato ebele bakota mayanzi olongoli liyanzi lobi oniati lisusu makolo le même liyanzi aye liyanzi mosusu aye ko remplacer siko olongolaki mosusu osala boye ti ba mosusu makolo ebeba mais lelo oyo Joseph Kabila aye kotala ete te bana ya bumbu mpe bazali bana oyo bazali na kati na Congo aye kotongela bango makadam depuis atongeli bango ba makadam akomi kosala makambo na Congo bato bandimi ye mpe bamama oyo bazali na Congo balobi ete botikela biso président na biso ya mwana moke tolingi ye mingi nde eloko eboma baopposant congolais awa na poto mitema esala pasi bandeko Joseph Kabila monisa bato kimona meso bandeko ata kutu balobaka ete bino nde bozali kolela bozali kolite po ete bolingi mboka na biso Congo bino bolingi mboka na biso Congo te po ete soki bolingaki mboka na biso Congo bolingaki bosepelisa bapepe bandeko boyebi bato boni oyo bakota lelo na se ya mabele bazela bapromesi ya bato ya deuxième république bazela yango na mai na miso bamona yango te mpe mingi bakufa etikali kaka lisolo bandeko na banzi bamakambo oyo Joseph Kabila aza kosala lelo na gouvernement na ye bato bakokufa na nsima ya mikolo bango nde kozala ete ntango okufi okei na monde ya bawa to na mboka ya bawa wana nde okomi korencontre koyebisa na bato wana boyebi ete bapromese oyo tozwaka na ntango ya deuxième république boyebi ete président sili koya kuna na mboka na biso na RDC abandi korealize yango wana bato oyo ya monde ya bawa bakomi koloba ya solo wana bapromese oyo tozelaka oyo tomona te wana bato oyo bazali kokufa mikolo baza koyebisa bawa wana kasi oyebi ke président eyembala oyo akomi korealize mpenza baprogramme moye te me oyo azalaka liboso Mobutu wana Mobutu komona vandi atelemi na mwa koya nzete moko boye na bachemise na ye atelemi balobi tala ndenge moto oyo bazalaki kopesa biso bapromese bandeko mpona koyebisa bino ete oyo bato oyo bazali kosala lelo na Congo to bazali kosala lelo na poto ekomi nde motema mabe ezali lisusu makambo ya susi ya mboka te me ekomi motema mabe bandeko oyo ndenge paster muku nalobi ete babotola bango biftek likambo biftek oyo yango nde benda mindondo bandeko babolingo na bazi ete mingi balobaka ete mama Rosalie oyo azali corrompi bani tala bandeko ngai nazali corrompi te me ngai soki nazali koloba bamakambo oyo lelo nazali kobwaka loseba po ete nayebi esika touti nayebi bamakambo nini eleka bandeko ntango bato balobaka ete tobosana le passé totala siko le présent bandeko soki balobi lelo tobosana le passé totala le présent ebongo Congo yango tokotonga yango ndenge nini parce que soki balobi lelo baloba bamakambo kaka ya bato ya deuxième république oyo baleterminateur ngwanda banini wana moni batomboli mongongo balobi ete wana ezalaki passé le passé tobosana mpo na nini tobosana il faut toyebaka le passé mpo soki mabe elingi esalama totali ndenge bato ya deuxième république basalaki ale toyebisi na bakonzi oyo bazali lelo bokeba tala likambo bolingi bosala na ntango ya deuxième république basalaki bo ebongo bino bozali koloba ete tobosana le passé na sens nini tokobosana le passé ntango bozali koloba ete tobosana le passé mpo boluka moye lisusu ndenge nini bokoki koyiba lisusu boya lisusu kobomela biso mboka boyebi teke makambo ya kobosana le passé oyo bozali koloba ete tobosana le passé yango nde ezali bamakambo ezali kobebisela biso mboka lelo bakonzi ya Congo soki lelo bazali kosala po ete tozali kointerpele bango toujours le passé boke batala boye bandeko bino bokanisi ntango mama Olive Lembe
akendeki na Équateur. Après qu'on na Équateur aye ko sala conférence de presse. Pendant que le baete na profiter pe lokola ba journaliste bazali apona ko yebisa na bato yo bayaka toujours pembeni ya président pendant que le baete ko kende kuna te boye banini. Oyebite ke soko tali bien bakonzi ya lelo. Nzambe apesi bango sagesse pe ba ko réussir. Pamba te eloko ebomaka deuxième république kaka ba makambo babanda ko ya ko yebisa Mobutu. O talabo mokonzi talabo ta Mobutu pe confiance na bato na ko zwa mbongo apesi bato na bazwi mbongo le batie na libenga bazango kabola yango bazale ko yeba te ke zalaki ba bombe ya retardement. Mais lelo maman Olive Lembe na sagesse on Nzambe apesi a comprendre pe à l'obiete il faut bango batika ba système oyo bato ba yega ite président talabo kuna bote yango na yimunga kendeki tina Équateur amoni ki mona meso ke bana Équateur balela kutu président Joseph Kabila na ndenge ya kosakana te yango na tozali kosenga na bakonzi ya Congo surtout na les reis bokeba na système oyo ya bilualwa bilobaloba ya entourage na yo yango nde boma Mobutu akenda tina liwa po ete tina dernière minute Mobutu aza kobela aza kokende na liwa me batu baza kokontinue kaka kokosa ye bangwanda nyonso bazali kokontinue kaka kokosa ye lelo bangwanda oyo bakomi koya kotalisa biso te bango nde basantu yango ete soki Joseph Kabila akei na rythme oyo ya kozala kaka soudain na peuple koyoka peuple kopusa na pembeni ya peuple wana nde kozala pouvoir moko kokende mosika ata bato nyonso tu baopposo lelo bazali koganga liboso ya bazali koganga na poto ya bandeko makelele na bango ekosala eloko te ezali kaka makelele ya wenze ye mondi te bandeko bango moko bayebi bandeko mpona yebisa bino vérité ezali na bato mosusu ko ya parti ya IDPS oyo tokutana na bango kaka na ndenge ya coulisse oyo bango moko baza koloba ete en tout cas tozoyebisa bino ya solo pour les vieux il faut tomekanga tosala baeffort banini mais sinon na ndenge ya réalité en tout cas les vieux vraiment aza mpenza na basupporter lisusu ya mingi te po ete bagros poisson ebele babima bakendakenda na baparti mosusu bango nde bazali kosala trou mpenza ya IDPS bango moko balobi yango mpe bango moko balobi ete les vieux Tshisekedi ye moko ayebaka yango ete situation eza mobulu me ndenge kaka balobaka ete mobali alakisaka defete na ye boye te azali kosala kaka me ye moko ayebi ete eloko ezali te yango la tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo il faut boyeba yango ete ndenge ezali wana makambo nyonso tu bomonaka oyo te baopposant congolais bazali kosala wana bana na bango ya bakuluna bamakambo nyonso bazali koloba ezali kaka motema mabe po ete esika oyo bango baeshuaki Joseph Kabila a réussir bandeko po ete ntango bango babandaka koloba mokolo banomaka Joseph Kabila balobi takokoka eloko te mwana wana Kongo ezali mboka monene me na basurprise oyo Joseph Kabila asali bandeko ezolekela bango bandimaka te bandeko mpona kolakisa ete bandeko soki olingi mboka na yo okosala kaka makambo ya kitoko nde eloko esika ezali kolakisa ete na bango na Joseph Kabila bango balingaka mboka te baje oyo bazali koya omwana mboka ezali baje moko mpona kodistraire bato bazali kokanisa ete soki basali bongo peuple akoya nsima na bango mpo ete biftek na bango ekendeki ezongela na bango lisusu bandeko bino boyebi te bino boyebi histoire te ndenge eleka botuna bato oyo baviva na ntango ya deuxième république ndenge nini bato ya deuxième république basakana na mbongo ya leta ndenge nini basakana na mbongo ya leta bandeko okomona un PDG bafonctionnaire na kati ya entreprise na ye bazali MPI ntango mosusu pendant 5 mois mais PDG azali koparvenir kozwa mbongo na kati ya kesi ya leta po akende kosombela mwasi na ye ndaku na poto bandeko te wana ezalaki na yango kaka ke ntango ya deuxième république ezalaki kaka ete bato moko kaka boye basala groupe na bango oyo babandaki kaka kolobela bango ezala peuple akufi ezala peuple esali boye wana kuta bandeki kolobela bango eloko te bandeko lelo oyo nde baye koyeba peuple lelo oyo nde bakomi koloba ete biso balobeli ya peuple lelo oyo nde bakomi koloba ete biso tokosala tout po peuple abanda kolia 3 fois par jour bandeko
bosundolanga biso pendant 32 ans. Pendant 32 ans, il fallait voir bandeko. Batate belé, bakota na se ya mabele. Likolo ya basusi ya bambongo na bango. Kaka bino les mêmes bato wana pe bozali koya bolobi nini. Tolingi tozonge la politique ya Congo po tolinga ete ba peuple bazala bien, ba peuple bana ko lire 3 fois par jour, bana na classe bana ko futa classe te. Alors que bino moko kaka moto bomeli biso mboka. Bon futisa biso ba facture wana nyoso ya courant bosala ba makambo ndenge na ndenge. Pona ko lakisa ete oyo nyoso bozali koloba, bozali bato ya lokuta. 32 ans bokosangi biso esi ekoki bandeko. Soki oke na Kinshasa bandeko eloko epesaka nga mawa. Soki ozali kobeta ta tour ata kote ya maya njili wana bandeko. Bamabanga bapoza bakonzi ya deuxième république bapoza. Okomona ko ya discours babengisi bamama ya batu baza kobinda na se ya moi kobuka baloketu bandeko. Après okomona nini? Allez, ye mokonzi apesi discours. Nye ndenge zali wana boye kalate to ya kochela bino pom bato babeti maboko bandeko soki kaka pesi mokongo akei ekenda mutu libela bokomona ekutu te akenda oyo ndenge balobaka ekenda aziza bandeko basali bamakambo yana tro soko tamboli lelo na Congo okomona esika bapoza baba bandeko Mobutu ko a profité de na babiloko ba Belge batikaka. Soki batali ba evre Mobutu tango na bokonzi asali na Congo, ezali kaka babiloko moko komona tamso bazui palais du peuple, pont Maréchal, na stade Kamanyola babiloko wana kaka. Pe babiloko mope na ba CCZ to soko landeli kaka bandeko. Okomona eza babiloko moko etika Congo na banyongo ti lelo. Oyo bato bazali ko kanisa ete Mobutu asali yango bo, mais asalaki yango na ndenge ya banyongo, ya ba crédit. Oye ba crédit na lelo Joseph Kabila koma ko négocier makasi po ete ba crédit ona misusu elongwa bandeko Joseph Kabila za ko payer ba po kase mais bato ba bomba mboka ba vandeli biso na ba poto wa bangonde motoka ka bazali ko tinda bato na incitation bo sala bo ok bangonde ba bomi lelo soki Kongo na biso ekomi boy bazali awati bangwanda oyo ba moto bangonde surtout bazali awa nani asi azwa mikro na ye akende po atuna bango bakestion mais lelo soki mboka na biso ebebi tala bino boye nani asi asala kaka makambo ya lokuta koyana badiscours ya lokuta kolakisa bato lelo ndenge nini mboka na biso ekoki kochange bino mokanisi biso bakongolais ya lelo tozali lisusu bazoba te Joseph Kabila oyo bino bozali koboma lelo Joseph Kabila oyo bino bolingi bobaka na ekulusu lelo boyebi te ke Joseph Kabila la nde moto azali koyoka kutu peuple mokolo ya lelo ekomi ete peuple akolela mwa moke bakonzi bakimi mbangu na ntango ya deuxième république tomonaki yango lelo bokimi awa na poto na bana na bino après avoir kosala mabe na mboka bobomi mboka ale bokomi badonneur de leçon bandeko nani yango ayebi te ke bana ya baministre omona bazalaki komona basi bayeba na baprogramme ya bafilme awa na poto okomona bakofuta tike ya avion kuna na Congo baye kaka vendredi baye kotala filme ntango mosusu samedi mardi bazongi mais na mbongo ya leta na kesi ya leta bandeko entre temps bato bazalaki mpe babiloko wana nyonso elobelaka bino eloko te boyebi ete soki babiloko wana nyonso bozali kozwa mayele mpe kotia yango na cerveau koluka ndenge nini tokosala bandeko tokokosama te na babozoba ya bato oyo lelo soki poto oyo tala boyebi ata bafrance oyo ezala baallemagne ezalaki bamboka moko epasaki mpe bamoment difficile mais lelo soki tokomi koenvie bafrance na baallemagne mpo nini mpo ete ntango baserandaka compte na l'espace balobi ate likambo boye tokosala yango te mpo ete totali lepase nango ntango na lepase bamekaka yango epesaka boye baevite yango bakei boye bazwi réussite likambo oyo tolingi tosala boye estce ntango tokosala boye bato ya lepase bamekaka mpe kosala boye estce epesaka ndenge nini ntango bakoevite yango donc ntango bazali kotala lepase bazali kolongola oyo ezalaki mabe ya malamu bazali kozwa mboka eza kokende liboso mais koma bino lelo bakongolais bokoma koloba ete totala lepase te oyo nyonso bangwanda baleterminateur basalaka tolanda te tobosana mais wana ezali kobomba lisusu mboka malamu po ete soko lobi lelo obosani ozwi sikoyo le meme leterminateur wana bozongisi ye lisusu na Congo mais bosali nini po ete makambo akoye na yango akoye
kopola malala ya kopola ata ndenge nini basangisaka yango na malala ya malamu te bandeko moto mabe oyo asaleli satan na bambula po achange bandeko ata ozwi linyuka oyo ya makasi wana na savon mpenza basombi balobi savon oyo etelisaka bandeko ata oniki ye eloko moko ekochange kati na ye eza te yango namoni ete bato nyonso bazali komelisa bango bakomprime ya ngbanda misine bazali kaka bana ya kopola bakomportema na bango bozali komona bandeko nakokende nano mosika te tolakisa bino nano na babilili bomona komportema ya mwana mobali oyo bazali kobenga na kombo ya Martin Sali azali koya oyo balobi ete azali cadre bandeko na mawa na posa ya kolela un cadre na kati ya poto mais tala aza koloba na ndeko na ye congolais biso toyebisaki yo okoma kawa te okomi awa ndenge nini aza koyebisa na badive nga kutu nakanisaki ete akobeta ta badive naye mpe moto mo ya matutu nakanisaka azalaka makasi aza ta makasi te eloko nini nga namoni bandeko natala kaka mwana mobali moko ya kofionoka nzoto mike bandeko oyebi na mokili oko okokozala na nzoto mike me keba ntango mosusu mokuwa moko bandeko mwana mobali ya matutu na elongi Martin Sali kaka monoko koloba bandeko namona kaka mwana mobali moko ya nzoto mike aye penza ko azwi badive na loboko ko azwi loboko ya moto wana ya matutu na elongi Martin Kasali akitisi yango alobi tala na liboke bana baje na bino na bozaka kosala bomeka kosimba ete azwi badive bakei bandeko moto ya matutu atikali wala paza kokamwa bandeko bamolingo tala toyebisaka bino na poto anko eza na bato mosusu ko ndenge balobaka nzoto mike maladi te oyo ndenge balobaka nzoto mike maladi te bandeko meki okutani nango ngai nasina mona motoko moto yango bapake bandeko makelele me moto ngo yaki kosala erreur ayaki kokutana na moto moko ya nzoto mike moto ya bapaka aza kokanisa ete aya nakobeta moto ya nzoto mike bandeko ntango batikela bango terrain bandeko moto ya nzoto mike alelisa bacoup de tete ko na motu ya moto ya bapake bandeko moto ya butu ya bapake asumba na bilamba makambo wana aza koyebisa bino liseki te makambo nango yebisa bino liseki te esalamaka na kisangani bandeko moto ya bapake ko biso nyonso toyebeke moto ya bapake akobeta moto ya nzoto efionoka bandeko nzoka nde moto ya nzoto fionoka mikuwa ekemba bandeko ntango batikeli bango terrain ko moto ya nzoto afionoka wana ntango alandisi moto ya bapake bacoup de tete bandeko nyei ebimi makambo nazali koyebisa bino ezali liseki te esalama na kisangani nakokokosa bino te bandeko nyei ebimi ndenge moko toye komona mwana mobali ya matutu na elongi aza kosala neti ye toyebisaki okoma wa te yo okomi nani okomi police française okomi policier ya France po tolobaka ete yo koki kokoma wa te vraiment aza koloba te yo toyebisaki yo kokomaka te badive oye kosala wa nini makambo tolobaki yokaki te yo nani bandeko oyebi kozala congolais ekomi lokola malédiction yamana toza koloba bandeko toza kosenga na Joseph Kabila luka bampaka nyonso to ya bachef coutumier na bana bansamba bakende na Maroc bakende koloba liloba Mobutu akenda na sekele monene yango nete mitu ya bamobutiste nyonso to bazali na poto bebi mitu edodoki bandeko poto kende mosika te bandeko botala kaka ba action ya moto bazali komibenga cadre o baza koloba ete cadre ya poto mais botala ki cadre yango ya poto ndenge nini azali kose comporter ndenge nini mboka oyo tozali bamboka ya démocratie moto nyonso azali na liberté mais azali koloba na badiveke yo toyebisaki yo koma tokomi ya ndenge nini bandeko ngangu nakanisaki ete badiva bebi mais eloko nakamwaki ko mwana mobali moko ya nzoto mike ya kofionoka ntango ya akoti kati na bangoko azwi badive azwi loboko ya tata wana oyo ya matutu na elongi Martin Sali akitisi yango alobi tokei botika baje na bino pampamba tata wana akomi kaka bino moko boyebi kaka matutu na ye na elongi yaka soki asiliki okoka okomona matutu yango mpe esaliki neti ekomi susu ya minene bandeko azwi akeiko bandeko kidiba oyo bakosaki yo badiva afukami badiva asengi pardon nzoka nde masolo ya lokuta nzoka nde mwana mobali ya kofionoka akendeki akoti kati na bango bandeko botala na babili
babilili pe kokamwa oyo balobaka ete nzoto mike maladi te bandeko bapake ekosaka me tekniki ya bitumba ezali okokoya na bapake na yoko ata bapake yango za nango ndenge nini me soki moto oza na tekniki ya bitumba okoki meme kokwesa moto azali ya bapake talanda na babilili ebongo nsima toyeba verité mpo na bato balobaki ete badiva afukamaki mpe asengi pardon bolanda na babilili mpe tomona ndenge nini verité esika ezalaki baimage s'il vous plaît. Natuni français, doye bisakoni, natuni yo doye bisakoni. Zela, natuni yo, natu doye bisakoni. Natuni doye bisakoni. Zela, français, doye bisakoni. Doye bisakoni mwa awa. Natuni yo doye bisakoni mwa awa. Doye binamba. Yo, répétez makambo lobaki. Olobaki ke likamuni no lobaki akabila. Ne pardon, c'est ton père. Je sais, c'est là toujours là. Je sais là. C'est là. Oh, c'est non. Dans la voiture. Non, c'est mieux de citer. Boya. C'est bon. Oh, c'est bon. Boya. C'est bon. Voilà. bandiko babolingo bino moko bouti kolanda na babilili mpe bouti komona ete bato oyo bakanisaka ete bango nde bato ya makasi me bayebaka teke bato mpe ya makasi mosusu ndenge tolobaka bazali na bango na bapoto ame bavanda bamelama balobaka te kaka ndenge toyebisaka bino ete bascorpion noir bazali boyebi mokolo bango nyonso tu bakendeki na garde du nord mpo na komenase baministre il fallait bascorpion noir bakende mpe basala trouble mais bayebaki te bascorpion noir bazalaki mpe kati na bango me lokola bazwaki message bayebisi bango balobi non boluka kosala trouble na bango te mpo ete baluka raison yango nomoni bascorpion noir bavandaki kimia batikaki bango basala bamakambo na bango mpo bascorpion noir bayebaki ete eloko nini ekokomela bango me bandeko babolingo na koexplike bino ete lelo ndenge nazali koloba boye na banzi ete bokomona bokoyoka ete ngai kaka nde mama ozali na kobanda émission na ebandeli mpe nakei ti na suka mpo ete papa Roger azali deja na ngambu kuna na kati ya masolo ya Stade de France mpe ye moko ekozala ete apres bamasolo yango ntango ekoleka ye nde akomemela biso bamasolo mpe baelema oyo bokomona tokoprojecte yango mpe tokopesa baémission yango na ntango oyo bandeko babolingo
nayebi ete esika papa Roger azali pe azali na kati na kimia pe nayebi ete azali kotala ba événement ndenge nini ezali koleka pe papa Roger akomemela biso ba élément nyonso na banzi ete nde mokolo mwa lobi tokosala émission monene na oyo papa Roger akomemela biso pe toyebisi na papa Roger ete esika ozali kuna ete tosengi ete kimia ya Nzambe ezala na yo pe toyebi makambo na yo nyonso tu ekoleka malamu pe toyebi ete baje ya chobo okosala yango pe okokota pe toyebi ete bakozala kidiba oyo ndenge balobaka ete bakozala bongo pe bakotikala boye pe bakokamwa bandeko ndenge balobaka ete batikali kidiba bazali kati na bango me bazali koyeba te papa Roger tosengi na yo chobo kota bango pe yoka bamasolo na bango pe panza bango na ndenge nini te bapanza na garde po ete oyeba baposition na bango po ete lokola bazali bato oyo bapesa bango bakomprime ya ngwanda misine bakotikala kaka na kibolole na moto po ete ata bazali kosolola na yo papa Roger bango bazali kokanisa ete bazali kosolola na kombata me bazali koyeba te nzoka nde yo ozali epe molobeleli ya peuple pe yo ozali moto oyo osepelaka meme na ba action na bango te po ete ba action na bango ezali ba action ya kikuluna me na tango oyo papa Roger tosengi na yo je ya chobo zala na bango mayele po ete lokola bazali kidiba batikala kaka pe bongo bakozala kaka bongo ndenge baloba ete bokozala bongo pe bokotikala boye mbula na mbula boye kaka boye na boye bandeko bolingo na banzi ete oyo na oyo tiko yebisa bino na banzi bino moko bouti komona comportement ya moto oyo babengi na kombo ya Martin Sali oyo azali koloba ete azali cadre congolais na kati ya poto me botala ba comportement ya cadre azali ko tika ta oyo ekoki kozwa po ete aétudie ba makambo ya mosala na ye atala makambo ya famille na ye me cadre azali koya mpona koluka ndenge ya kobeta bato na matutu na ye na elongi olie azwa nanu solution na matutu na ye elongi no ye azali kozwa nde solution ya bato bazali kosala po ete Kongo ekende liboso bandeko bolingo bango bakanisi ete ba action na bango bazali kosala nde yango ekochange Kongo me bandeko bayebaka ete ekosukela bango mabe bandeko boyebi ete soki penza makambo oyo bato bazali kosala ko po bino bozali koyeba te soki penza balobi ete balela penza monsieur Martin Sali mwana mobali oyo babi balela evelinu bandeko kela ndenge penza ke malgré mokanda azali na yango bazwa batie na avion zonga kini bandeko a partir ka ya aéroport ko botutuli ye nanu mi ton 50 ko 50 fois penza botutuli ye yango après ko zoye mbala moko bandeko prison makala te boke ko bwaka ye ata na ekafela azala kuna po bato ya boye bazali neti ba malala ya kopola na kati ya société na kati ya communauté congolaise il faut ko écarter bato ya boye mosika aza ko ya tebisaka bino bato ya boye azali koloba ete azali cadre un cadre akoki ko se comporter boye tebisaki bino ete azali na etama mosusu moto azo mosala kuna na défense soki mpe na éducation nationale mais avidaka na ye kaka bapapier na poubelle mpe azwaka kaka soki babengi aka azwi dossier aka apesi na bureau boye mais moto oyo tozali koyebisa bino azali cadre ya solo te azali na ye nde boyi na kati ya éducation nationale kuna na France mais bino bozali kobanga po azali koyela bino ki titre mais bomona moto yango aza koloba ete cadre est-ce que un cadre akoki kose comporter boye bandeko yango wana tolobi ete bandeko babolingo ndenge tozali wana boyebaka yango ete mboka na biso oyo il faut kotombola mongongo po ete toloba po ete soki tozali kotika kaka ba action ya bozoba oyo bana mibali oyo bazali kosala babos lokola barate nyonso tu bango bazalaki na bokonzi ya 32 ans bakanisaki ete bango nde bakokonza Kongo libela na libela konyokola bato makambo ndenge na ndenge lelo makambo echange bazali mpe koya koyepesa biso batitre ongai nazalaka colonel ongai nazalaka général ongai nazalaka capitaine na ntango ya Mobutu bandeko ntango ozali kotala bato yango na mawa ozali komona kaka ke oyebi bandeko soki ngai nazalaka soldat na ntango ya Mobutu nakolinga kuti nabomba identité na ngai ke nalobaka yango po ezali soni ntango bazali komona kaka basoldat ya deuxième république baza komona bacomportement na bango makambo basalaki bandeko ezali pasi mpe mawa na posa ya kolela
okomona mpe basolda yango ntango bayaka liboso ya kamera bandeko okomona solda libumu ese ekoma monene bafripta sa lia akoma na libumu neti mwasi ya zemi epuis nsima na bango mpe minene neti ya basi bandeko tozali kokamwa phénomène wana bandeko toyebi te soki phénomène nini oyo ke basolda yango ya mobutu ntango bayaka onga nazalaka colonel otali bo tala libumu tala nsima bandeko oyo ndenge balobaka confusion totale yango na tozali koyebisa na bino bandeko babolingo tolinga mboka na biso topesa na maboko mpo totonga mboka badistraction nyonso tozali kosala ezali na ntina te yango wana te tozali koyebisa bino ete ntango yango oyo ebongi malamu topesa na mayele totonga mboka oyo akoya na liseki bandeko nde bokomona esika nini makambo wana ekosuka mpe toyebi ete bato mingi bazali kodistraire bato wana poto me boyebaka ete bato ebele mpe basi balamuki bamoni deja babozomba na bino bozali kosala mpe mingi bazali kodeteste bino me balingi kolakisa yango boye te bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.